tala niveau de distraction Gaulois comme il a vraiment. Donc Gaulois que soit na et comme lié elengi. Donc à bon ça n'est que yende mutasenga ki papa Hervé a date oyo ya lelo. Date chami Gaulois comme qui m'a boya ta awa lelo na parlement to comme 36 personnes. 36 personnes dans live à parlement, en pleine promotion, en pleine annonce. Oh, ils ont parlement 2, parlement 1T. Il y en a un papa, nous sommes à parlement. Ouais, nous sommes à parlement. Nane, 2 fois 6. 2 fois 6. Non, papa, bonsoir d'abord, bonsoir président. Est-ce que nakolo na ligue on te va bien? Loba papa, Loboza si papa, on est dans ma parlementaire. Ok, d'accord. Moi vieux, au moins tout le bac non. Il a mususu tout le baga. Après, il a reçu qu'on défend papa avec ils sont morts tout le madame pépé, ils sont morts on se fait trahir. L'assassin. Il y a des choses surtout au bas, il faut ça l'appeler calcul. Combien de jours au va faire billetterie et avant tout le papier, est-ce que vous avez des chiffres exacts et ça y ou bien producteur mutu oyo akole ko ya retenir ba parole oyo ya ko pesa rentabilité oyo ya ko pesa donc nombre exact ya ba billet oyo ba golo ba teki et ça nous les fans ou bien artistes et producteurs parce que il y a des choses oyo tout le la montée parce que d'après moi dans la vérité ils ont contre campagne tant il y a contre campagne sur ba golo parce que nombre ya ba billets oyo était kami et ça la ngana yo désolé pour n'entendre na ata mola pas monter j'ai comprendre ka kimi et ça la ngana yo debi nombre té mais il y a des choses que non il y a ko motiver des fans pour motiver ba golo ba somba ba billets par rapport na retenir ba propos oyo musuba ozo tenir et ça c'est quoi que non les golo baza incapable bon ils ont côté capable non concert ça il parce que c'est vrai que non ça comme si tout le monde a réussi à golo ba somba ba billets non mais d'après moi na d'accord na vérité na d'accord parce que ils ont voilà na mona ils ont quoi dire ngana mona ils ont contre campagne parce que concert ça nango mais to comme on l'a dit encore ba to bazolo ba kenon ba golo ba suma billet et après tu as combien de jours on a combien de jours mais le billet ba suma nango c'est donc que ba billet tout que na biso ba billet to motiver ba golois mais na golo ba kenon ba ko ça la boy tout ça la façon dont on le nango na prendre et bi mama be et bi mama be maison et bi mané ma be vraiment parce que ba golo ba so ba billet pour te bi proche mutu te bi nombre ba billet était kamité ozanda te bi ba nombre ba billet était kamité ngana yo le premier que to motiver ba fan l'accent artiste oyo atia concert atia artiste oyo bi na Congo atia concert asali so dans 3 jours le papa va ça là azate to na mo papa ba oyo ne ba lo ba kenon ba golo ba non seul artiste seul ba fan oyo ba so ma billet ba silisi avant événement ezabiso et en plus te va pas que non il est de golo oyo bazana ba charge bazana ba engagement bazana ba responsabilité okuta golo mususu na golo mususu azana 4 bana na yembo na famille à compter il va prendre un peu en charge le point de faire refaire motiver bango ba son ba billet comme ce que non obligé golo mo be parfois atika roler sa mwana na ye atika roler sa famille na ye parce qu'on peut bien faire il faut donc réfléchir na place ona ngana za bana ngako papa 4 5 oyo ba ko fêter ozona o ba ko fêter na laisse papa maman na ngape aza papa na hôpital père na ngape tata côté anora côté bana nga côté et na faire la somme na bien ya ko nourrir peut faire OK non Gladys na nani maman si la aigle jaune na ba talena ba zape na pala
Esther, pardon. Non, Esther, non, mère, maman Esther, désolé, hein, non, maman Esther, pardon. Exemple, on a un petit exemple, mère. Rien à voir, maman Esther, pardon, désolé, pardon, hein. On a un exemple. On a un exemple, on a pour 5 qui, donc, voilà, pardon. Désolé, maman Esther. Donc, voilà. C'est comme ça. Et dans la famille, Oyo, baby, dans nos côtés, ma famille, on peut les autres arrêter. Tout ça, c'est un moment à fête. L'accent concert nini oyo bakolo bakuta on a moment à fête boy oyo bakolo bakuta on a moment à fête tozo adresse tozo ING Arena et ça a combien de mois et 43 mois mais bakolo ba remplir salle et 40 donc dans 3 mois bakolo ba remplir salle mais tozo concert awa pas même 2 semaines na bien to na ko 2 semaines de l'année ba fongoli guetterie bato baza na bana baza na famille à côté baza na bandumba à côté bato baza na bafoyer bato baza kuna bajigolo baza bato kuna baza na bangunda bato kuna baluka babeta bamatolo bato bisenga baza mais un moment fait tout ça peut balance nano tout ça peut balance moi d'après mon amour eza kuna na ba eza wa contre campagne le problème que ya koluka ko convaincre mutu oyo alinga zo mbongo na ye apesa ndumba mususu oyo akobana pa bana lobi te melinga bima na ye to convaincre apesa mbongo wana apesa ndumba na te to ko mbongo oyo jigoro alinga sala boye to ko mbongo oyo bato bazana foyer baza to convaincre c'est le moment ya koluka ko ramener la promotion n'est pas que non ya koluka ko ba kiano ba kwanile concert mais la promotion est née à rejoindre, il y a convaincre les gens qu'on a pasteur l'église. Azo pasteur l'église à Saranini. Aïbika, il y a ce moment de prophétie à Mutambongo. Na mobole zara ekokana jamais. Prophétie Mutosa Mbongo, na mobole zara différent. Yem ça dans la vérité, là on a prophétie à Mutazana Mbongo. Na mobole est différent. Jamais Mutazana Mbongo, bazo bakio bandoki ba olia jamais. Mais mon bon là, n'est pas que notre famille va préparer yo. C'est-à-dire quoi? Il y a que Luka Roy, ça, on te que non. Tala, et l'autre, ça n'a pas esaboé. Et l'autre, ça n'a pas sali maman Nassi Masele. Mon vieux frère, moi, j'ai dit la vérité, moi, je suis Gaulois. Et ça, pendant ce ça, je suis allé à la Rabiso. C'est le moment où Luka va convaincre l'idéologie à Batou. Il va convaincre Batou les Gaulois. Il y a des Gaulois, les Gaulois Moussou a soumis déjà des billets. Mais il y a des Gaulois Moussou qui ont des billets Moussou. Tout ça, il faut une stratégie. Les Gaulois, tous appellent un panel. Tous appellent un panel. Les Gaulois, chaque Gaulois pèse à $10. Toluki te convainc que bateau, on a offert que non, tes abonnés pèse à $10. Et puis, tout le monde a dit billets, tout ça, billets. En fait, c'est ça. Mobutu azana mwasi na bana mobutu azana famille na bana bana dire yo pe ozana basi na ozali mon amour mon cœur Betty Patricia je t'aime I love you atala ba ma fille mais mon cœur aza matine awa donc ma préférée mon cœur Betty Patricia ola nave moi le projet que non tozana date na biso toluka to mema na mupepete oyo bato baso memela biso na réseaux sociaux donc ma campagne té. Ce sont des jaloux. Oh, chaque événement, papa, on veut dans la campagne. Attends de remplir ça. Tu vas regarder mes idées, ma bé. Attends de remplir ça plein. Tu vas regarder que nier papa Hervé. Combien des années tu as dit que tu vas jaloux? Tu as dit derrière, tu vas attendre papa Hervé salir bien ou pas. Tu vas toujours nier événement papa Hervé. Il y a un logo tu vas nier événement papa Hervé. Tu vas biso ba gona to s'initier to somba. Parfois, maman faut que reçoive 5 billets. Mais maman faut éviter, maman faut qu'il passe à la peine à bana na palais, à la bana à sa peine à famille. À l'ougape à la famille $10, à l'ougape moi $20. Oui, mais non, na poto déjà. Bon Dieu, pardon, na kacho mki, on le bébé, le bida to yo kité. Maman, peut-être que Loba, mais on loba non. Si on loba na bien, hein, à lobi peut bien. Oui. Bon, au moins, pour ça là, c'est important. Tant continuer à consommer bien, bisous bit, bien, bien si là. On dit. On lobby belé, on lobby bien, on lobby trop. C'est bon, on va dire, s'il te plaît.
nani Mobutu olobi ke tokoma na moment tokoma na nini na technologie tozoyeba opesa nga bino balo boteka te ya yu arena opesa nga chiffre exact ok non soit bimisi non Jojo opesa ye chiffre exact to ebima ebima na bureau par les pattes non oyo zwaki ke producteur bimisi na noté oyo zwaki avant que les pattes parce que yo pesa ki ne communication biso ne tozaki au courant de oyo ba pesa ki mais ba pesa ki chiffre non c'est bon mais parce que allo ba msusu aba yo boza beso ba yo ba msusu ape basu ba katika jamais tira on que ba bola basomato 20 000 rejoindre communication oyo pesa man artiste mais yo moko si ordinateur tira la jamais ko bimisa biso chiffre exact te. C'est ça le problème. Yo tire au chiffre exact. Opposer question. Tu peux faire ça battre un chiffre exact pour te gagner à You Arena. On poser question. Mais Baudi a lobby open sa ligne exact. Open sa chiffre exact. Oyo avant artiste a pesa yo oya pesa yo. Yo pesa no exact chiffre o biso to teka parce que bino bozo sala calcul selon bambuma na biso na You Arena biso mo ba golois papa na You Arena biso mo ba golois to mi pesa ba chiffre DG ngana pe chiffre biso mo ba golois la ba chiffre to mi pesa ma pour na You Arena zala combien tobosa na te on dirait tobosa na moi makamaleka tobosa na tozonga asimate tobosa na rapide ko ba golo to ndolo bani to teka belé biso to bana ko estimer kaka ndeka tozo estimer pe awa mais muto ayebaki évaluation ya ba billetterie nyonso de bana ko kende ka producteur na artiste alors ya ndenge moko na concert oyo ma mutu bozomona na bambuma bozotanga bozoloba o ba billet zotekama te tout ce n'est pas ça donc ce n'est pas ça ezali biso c'est pas ça ezali zela bozela ngana loba zela o dévier biso bo dévier débat to lobi te ke ba billet ezotekama te on n'a pas dit ça ici on n'a pas dit ça ezotekama eza toza na faible nini vente ya babillet tolobi toza na faiblesse ya vente ya babillet mais non ke babillet ezotekama te wana eza nuance te obiso tolobi babillet ezotekama mais ezokende malembe. Il faut savoir aussi c'est logique. On est à peine presque 2 semaines de l'ouverture de la billetterie. Et à part ça, toza ba famille, toza ba foyer, toza ba fête izoya, ba cadeau, c'est pas ça vraiment où ils a raison ou appuyer mais ils ont aussi une grande raison où la plupart ya ba tupé au bazo pe ça ba raison. Mais bazo s'appuyer dans mon papa, bazo s'appuyer dans raison na. Ils ont raison. Voilà, mais c'est pas dit et lorsqu'on zela Francina c'est ça. Et lorsqu'on a sepeli na ngote tingana mata, ezakute que non ndenge ozoloba ba billet za na moi lanterre, onde Mobutu azo déjà moi lanterre, c'est pas ça. Mais nga elo tingana mata ezake non ba tumsu baza na panel bazo chola. Eza lo bazo chola ba gulwa. Que nini bo bimisa makasi na bino boloba ki to ba coalition bo bengali bango. Qui vous a dit que non, biso poto ça la ING Arena wana, vous avez besoin de coalition. Qui vous a dit que non, pour biso to beta double Adidas Arena, est-ce que biso avant, bagoulois, vous avez un bon terme na wera? Vous avez un bon terme na wera depuis kala. Pour to yebi wera alingana FRT. Ata bo mati bo kiti, ba to maison mère, ba pesa déjà position na bango na ngambu ya fali.
wana Gaulois to ayebi yango Gaulois to ayebi mutu a maison mère ata moko te akoya ko soutenir Ferry lobaki non azala amoureux à bonne musique aza mutu a maison mère mais azani amoureux à bonne musique alingaka le padre aye ayoka mais au mutu wana maison ojani na ING appel yango nazoloba aza bavie oyo bazala mpe na Ferry na wenge aza bavie oyo bazala na Ferry en fait botika moni discours oyo yango tozopa yayi bato kulutu bazala wana na ING bato aviera mpe bazala wana botika biloko na bino omema biloko nini c'est une vérité une vérité, c'est une réalité. Botika oya okosa bato pa pamba o ki mutu azokosa batu te azokosa batu te yo nde tika okosa batu te c'est pas bien tika okosa batu en fait il ne faut pas décourager les Gaulois il ne faut pas décourager les Gaulois yo depuis kala même ING ari na vie dans Hollande depuis kala tu décourager la vérité vérité à quoi nile yo sepelaka ba capturer bazo ba enregistrer baba on ba page à Facebook to sepela après ça mais ça façon na yo mais après ça moi je sais pas yo moko eza façon na vie BG to swana te BG botika biso so na no Gaulois botika biso BG s'il te plaît limbisa ndeko to swana te zeloa to swana te en fait neto matana panel oyo donc jouaka barol ya ba marketeur ayaka wana pona kuswana te pona koluka bazizane te marketeur ayaka kana maloba ya encouragement ki bandeko basomba ba billet ça sert à rien to banoswana bordir nazo comprendre les soucis na yo ozomona amiral zela na nyalo beno moko tant que tu marketeur au besoin marketing au besoin là besoin tant que tu as tech tu sais que BGMA non va pour BGMA Francis a expliqué ba Gaulois boya to so ba billet na nani na oui combien de personnes tu sais na live mais tu sais qui na bino bandeli Mobutu bah yo mo zala ka tu sais combien tu sais qui sont 37 boy so ba na 13 on a entre 13 15 on comprend na ABC Francis mais quand on banana bordi bandu na se yo kozai na se bandu na zai na se to ali to matara bordi moi mukia mouvement ba Gaulois mon est-ce que moni na ba commentaire na ba ndeko ba BG mara ba bordure ba non ba yembangu non boy na boy moni mutu na mutayo mata to komi 63 na bandeko kuna to teki 50%. Qui vous a dit na quoi rien to teki 50%? Et c'est pas petit. Voilà ça pour décourager les Gaulois. Non, tu comme na 50%, tu comme na 50%. 50% c'est pas grave Mobutu, il ne faut pas fâcher. Merci Mobutu, loba vérité. Mobutu même si on dit que 50%, est-ce que c'est là ça veut dire que nous devons encourager baninga, nous devons encourager batouta? Ben non, Béjemara, ça veut dire que na biso moko to nasi biso moko to linga to lobeloko moko boye. Oyebi ke biso ba Gaulois to linga ko sa tête, il faut to la vérité. Biso ba Gaulois depuis tout ça la promotion ba ya faire to lo ba vérité. To ya ko sa tête ora ba wangila. On comprend Mobutu Mutaye Babylon wana tu eza producteur Mobutu. Béjemara, na biso na obengo na privé, na o expliquer ma msu na privé. Ah na mwana expliquer ezate parce que ndeto bara ba kata. Na o expliquer ma msu na privé. On comprend? Parce que na o bon so na lo babwe, na lo ba ekutu. Ngane fana bête ande ba bordi pona esutu ki sa ba Gaulois. Yana lobi ke na parlement normalement, l'obito na fongo la parlement. Na ko bête te bilo mo boy ke na loba ke na ba Gaulois to yelo côté dans na sans soana te. On comprend que ba Gaulois to somba biete non. Moi na auto expliquer tout à l'heure ba Gaulois to bataki à sa sœur au monde ba fongo la billetterie à sa sœur mati wou. Après à sa sœur temi likolo à sa sœur mo kita malem na moment à sa sœur kita malem et en même temps on se comprend. Mais si au moins na mois de janvier papa to mi kosate to zawa na mois de janvier to yaka ana ba panel lawa to ba bandeko mois de janvier bonne année l'équipe mbongo to dépasser papa to bande to lo baka biso na sur la poto père
tolinga tosala ondire sembla mo non janvier ezali bozala kimia tokosomba na janvier papa tozawa na janvier mais Mobutu on comprend nga za besoin ça sold out nga besoin ça dans la sincère voilà si ça vaut s'il vous plaît peut-être on a besoin tout ça sold out nga bamba sold out on a les lotés nga talinga te nga za besoin to comme un fils quand on a 9k ou 10k mais Mobutu loko solo bana on a zobuya eloko zoloba na yango nga nazobuya parce que non parce que tu n'as pas les preuves que non to comme non na 9-4 tu n'as pas les preuves Mobutu papa ata utusetika kwamba no tokomite yokazizia mama ata setika ata utusika no tokomi na mote bino mokocha bakota bino c'est pas ma place. Problème est marketing ya kotanga baka ba 5k ba 5k ba 6k eza faux marketing biso tolo bango na nenga bien ya biso tokondima yango te parce que bozala bakisaki te boyebi force ekotaka combien boyebi force ekotaka combien Marcela, ça sert à rien to kende na monde tozo kende na boye. Ça sert à rien. Ngas tout si na ngezaka ki to se mobiliser, to activer achat ya babillet. Parce que tozaka kana souci moko. Bon, nazo comprendre Mobutu azana tempérament na ndenge ya sela marketing ndenge lobela. Marcela poza ndenge o lobela. Ngapela za ndenge na lobela. Mais biso tout objectif na biso ko koya kaka na point moko ya kosomba babillet na biso to activer achat na biso parce que achat na biso pour le moment ndenge flèche ezalaki likolo ezokende sous likolo te flèche ekomi kokita mwa moke donc toza wana pona ko se mobiliser c'est tout ole tokenda ko nanu bekate nanu nete tout ça voilà un bon marketeur alobaka boye okoyo lobaka boteki 6k boteki 9k non c'est pas bien yango tobandela koloba toloba tout redoubler ba effort na biso parce que nous ezokende malembe bango mona bordi aye ovi ozolo babongo est ce nous na preuve bango ozolukelanga to na système numérique ma mutu ezomona na a mais les ozoluka ngai na pesa ye preuve kala ta yo moko mais Francis pourquoi cela analyse eloko non Francis pourquoi on lobby qui a comme la système numérique Bordi, sois-moi patient. Papa Mirage. Papa Mirage. Bolongola ba émotion na émotion de mamtolo bana bino eza vrai mais bino bo droit émotion bo bon to ke nika dela Papa Mirage. Bolo banini ke dela tolo banini ke to na décembre ba préoccupation et les gakebele to dela mais batu bazoko sana que après décembre il y a calvaire biso tout bien après décembre il y a calvaire donc comme on a janvier au moni décembre tout ça qui va dépenser belé tout monde a février en réalité tu as 3 mois il y a préparation. OK Marcela tolo bate ke poto c'est batu to zela toloba pour te faire encourager pour réveiller batou balamuka to bouger ata oya to mbaki to bouger papa atanga o na oloba o nazo mona 5 billets pour na somba tu vois Marcela j'ai une question à te poser toloba mote ke pour on a émotion na bino wana papa nani papa Mirani zela bordi idée qui m'a pardon Marcela otolo beloko mo bien batu bazopesa ba raison ya janvier décembre oui batu bapesa ba raison ya batu wana
yango te mutu ekolembisa biso to ya koyebisa bandeko kino bosomba batiki eza lokolo ozoteka biloko na yo biloko ne bandeko kotekama makasi na ebandeli otandaki wana mpisa na bandeli bato baye basombi yango mbangu un moment donné baosomba su te bato bakomo mpeso raison atosomba su te mpo omoni mesa lokolo ebukani mesa esala su stétique te eloko ne osala okobongisa likolo ya mesa wana mpo biloko na yo ezonga ordre bato baya kosomba donc biso nde fu siko tosala tobongisa mesa na biso toyebisa bandeko na biso ke non awa bozopesa biso argument ya janvier tout ça on se comprend mais c'est un devoir pour na biso tosomba babillet donc biso tokozalaka na maloba ya koconvaincre moto azolinga moto asomba eloko ayaka na kanda te ayaka na grimace te ayaka kotalisa ye ke produit oyo kaka yo mutu fo somba ngo parce que eza artiste na biso soki yo sombi artiste na yo te nani akouta ayer aya kosomba artiste na yo donc biso futo mema batu na logique wana soki tozobenda na banini ibordira ye bopesa nga bapreuve tout ça olobi ke soki obando il faut pesa moto baargument mpona asomba produit na yo bosiko na moma wana awa nopesa baargument mpo moto asomba produit na yo sikoyo so baproduit yango monsieur ekomi okopola ekomi okende ekomi oke ise sikoyo il faut que tokokenda ngo na promotion te avec agressivité. Ok, pas de souci. Mobutu, promotion eza na ba forme ebele. Promotion eza ba forme ebele. Ngara zo condamné yote. Oza na façon na yo osailaka promotion no parce que yo moko pe na expérience oza na ndenge osaila makambo kompana ke ngaso na ye na cheba ngo pression ba somba. Normal. Osala ngo mais avec respect na bandeko lo ba gaulois pona nini o convaincre ba onkaka ba somba tiki. Gaulois muso a comprendre kanda Mobutu ke Mobutu aza na kanda parce que to somba te na ke somba. Gaulois muso amona Mobutu osilika boy pona nini yango wana. Est-ce que ya ko silikilanga ezan mutu na mutu ozo na ndenge na ye. Donc yo biso faut fonctionner ndenge moko te. Donc ozo comprendre. Merci vraiment amiral, Olobi va très bien. Ouais. Donc fonctionner ndenge moko te. Siko eloko ezopesa pasi neti débat bordir azozongela trop. Poto tolongwa na débat wana. Bordi kumati kozongela ngo lisuute masela tolongwa na makambo bakawana. Totika tosomba. Amiral, abatolongwa pardon bordi. Abatolongwa wana ngana tuna kaka masela question moko parce que aloba elo moko qui n'était pas correct. Parce que aloba yeno dans Mobutu alobi même pas 9K tout komi. Il y a qui tient même pas 6K. Siko nangina tune question moko na salle moko te na Europe. So bafungoli billetterie bafungula ndambo. Nde bafungula ina nu prévente ndenge zaki kroki na weza kina nu mukene to mona ki wana. Siko taba yoko fungula vente physique, vente générale. Bafungula ki salle complet. Après, yo mona pisoki mutu azoteka te bafungoli salle complet. Maintenant batiaki ba billet nyonso te wana je suis d'accord. Mais après ba yeko batisa ba billet ba jaune ou alikola ba 69 €, batie ba catégorie presque nyonso. So ke na Fnac, au mona ba place mususu ke sili, au mona ba bakisi ba billet mususu même so ke na site ya nini ya bango moko te ya bango moko ya Bercy. D'accord. Ya Accor Arena. Au moins que non ba place mususu o batia no ba billet te bazui ba bakisi ba billet. Mundele asala ba na luenge te. Bato bazo travailler producteur na bazo travailler na salle wana ba osama na luenge te. Tant que ba moni ba billet et sila ki côté wana bazui ba bakisi mususu. Alors yo oro service ndeni no lobake no to komi na ebité attention ça façon ya marketing ya ndonga français azo sala je sais pas mais je trouve ça façon marketing na est un peu bizarre parce que oro lobate que non même pas 6K mais en même temps ba fongo biso salle mobimba ça n'existe pas en Europe biso tozana na poto to maman ne kinda so ba fongo le salle mobimba c'est que oza déjà habilité ya kobeta déjà salle mobimba ba fongo déjà 50 c'est que l'équipe déjà 50%. C'est là où moi je ne comprends pas. Même pas 50%. On a dit débat oyo
ça sert à rien. Monsieur Mara, pour na yo, to comme à 50%. Mobutu, 50% pas. On n'est pas là pour ça. Papa Miral, Papa Miral, bino bozo comprendre tes places, bino bozo comprendre tes places na ça. So na bina loba awa. Ozolanda. Nani Papa Miral. Moi na répondre exactement parce que sinon bina répondre awa. Et bandanga ba débat belé ah. Déjà donc déjà Marcela Francis Papa Amiral pays est développé sur tous les plans. En fait, Marcela, on comprend. Marcela, est-ce que vous pensez que nous tous on a compris déjà que les pas d'orbite na accord arena. C'est à nous, il y a reçu mon billet. Ceux qui va fongola qui katikati. Ceux qui te sont bien belés, to sisi katikati wana, souka nango bakubakisa. Ça se passe comme ça. On est au télé maranaba débat, nganaza na poto, nganaza na pays évoluer. Tout ça 5K, 50K. On n'a pas besoin de ça, mon frère. Hein? Oui, on a besoin de ça. Non, on a besoin de ça. En tout cas, je me Papa Miral. Papa Miral, au moins, et là, moi, je vous dis la vérité. Au moins, koya live, et ça sollicité. C'est ça, nous les Gaulois, tous en ande, il y a stratégie, il y a communication, il y a ramener batou, bien kenda. Koya te ko. Bon, yo peut ça biso stratégie. La bien, ya non, yo ça peut Gaulois. C'est-à-dire qu'il y a Luka. Il y a non, bati. Et là, on a marqué bisona bino et sa communication. Tant qu'on a déjà on communication à bienté, on a communication à bienté, il y a communiquer ba golo, on va sommer no bienté. Il y a un autre sur un live qu'on va golo, va no, on va sommer ça la bouille. Non. Qu'on bête ba bordi, qu'on y a une stratégie, mon peu qui va toi bien dans live, ils ont solution de bien sili. La meilleure façon, il y a Luka. Comment il y a ramené janvier à nous se passer quand à janvier est-ce que vous février mars ça tu parles trop ya non ngai na ezaka ngamo te na koya ko sisa to ba bien concert wana te ou bien na koya na stratégie complète ozolanda ou bien ezande ke ya ko luka ko sanction idée parce que biso ta to senga ki date to senga ki ba campagne wana tete ke to sombi beauté et là on a zolo banini ya non il y a des choses pe ba ko utiliser yango ko employer yango na kaka yo tango zolo ba boy ale pe okepa nous analyse alo bandi ba golo oyo tango ba golo ba tango ba biso to somba ki live ba so ba yo te mutabayele zala bloquer na tout fino nya me no kufa place ozali allez dégage ozolanda siko elo ngana singa nini tango ve Francis azolo ba keno to teki boy ngana biso keno ya ve Francis yo yebi déjà to komi na ya monde ya technologie to komi déjà koyeba déjà na kati ya nini na réseaux sociaux pesanga nini chiffre exact puisque oyo ya Paris la défense biso po oyo biso to bana ko loba ezaki mutu mutaza ki sous-estimé yo pesa ouais pourquoi les insultes yo pesa ya fini bat bazoba kuno moniter ça tu la sourdine au revoir puisque ya nini ya yu arena biso na ner to sombelaki mutu banda ba keno te na niveau de komelaki to dépasser déjà ba 15k to dépasser déjà ba 20k mutu aki na chiffre exact bazoba na ba wangila ba yaki ba loba keno ba golo ba sombika ga 2600 billets. Mais tant que biso te ko découvrir mo buta ko loba nini lettre bimaki et pas papa Hervé. Mais avant lettre bimaki papa Hervé, biso na bino to sala na réseaux sociaux comment nango nana pesa ki biso chiffre exact oyo ba golo ba teka ki ba billet. Ti suko za nango te mais ce qu'on a solo ba nini to lukane la façon ya ko pesa ko ya ko pesa ya communication et pas na batu ba somo ba billet. Ozana na quelque soit billet zo kende là to zana ba ta les mêmes les producteurs makamusu to ba producteurs en d'accord ta parce que muto na kata so mutaza numéro producteur sur la pona billet azate
c'est biso biso to ramasser l'information libanda toujours ramasser l'information dans les réseaux sociaux ndé to so pesa ngone batou mais la même façon où to yoka même artiste apesi na no communiquer oyo kenante ba biete Masai apesi na noté contrat oyo Masai signé na fere oyo ke ba bien été kama ou là te to éviter mais c'est aujourd'hui que non toujours ba ke ba biso kenna nango malembe zo kenna na biete ba fungula ki nani na preuve tout monde qui te la preuve tout monde qui te le conseil dans 2 semaines concerne à 2 semaines awa concerne à 2 semaines awa to bani ko giser ba golo to bani na ba campagne bongo yo zo mona 2 semaines ngo za botika biloko ko papa 2 semaines dans ya ngona ba ke no ba conseil da ka ba conseil ba no yebela ndingo yebeli s'il te plaît Marcela ya ngona ba ke vérité Marcela faut campagne ya golo za ka golo ye moko Marcela faut campagne oyenda kande pe vérité te oyebi problème na bango eza nini problème na bango eza ke azobanga soni po ntango bakokata balobi ke toteki 6000 soni wana nde yakopesala bino nde bozala na faux campagne bozala na faux communication envers bagaulois c'est ça je vous dis la vérité bino nde bozomela bagaulois faux campagne na bino vérité bosomba nde babiye alobi na bino vérité ya nono zela na pardon on est na facile koloba yo na journaux font la vie combien de fois o teke na ba tout ça campagne ko ba golo ba yo suma bien o so mana yemse ba ni eza role nanga eza role la biso ba golo eza role ya facile nani ayebisio nani ayebisio mais ça dit nga fongoli ba azoteka dimabe to adi ya no role no za siko role no za ka ke ko yo ba golo ba suma bien te role nanga eza na sombi bi na ya conseil yo répondre na no wala vie baudi botika totia bakapa eusa mabe wana eza biso bagolo ni totekana maloba na biso tolobi teke babola baosoma babiete on n'a pas dit ça ici c'est vous qui le dites biso tolobi na mona te biso tolobi bagolo bazo tolobi bien ke babie ezotekama mais ezokende malamu te malembe yango tolobi balingi ne producteur ayo na lobby à Baudir. Na lobby à producteur ce que les bêta obenga yo lo bana. Déjà la communication lo baké. C'est-à-dire que laisser ma golo kende il a des conseils tozo mona ndenge tozo mona ndenge évolution ya babie kasi Marcela na lobby papa nani papa ale mabako yo bayoka ki date ils ont ba conseil bayoka na date ce qui bien qui peut ba possible date ezalaka bako ale mabako Francis, ils appellent un concert. concert oyo artiste soit signé na producteur ba moni keto vati ike na ngote ba ko négocier pe na salle ba bi lokola date na biso zaki le 4 bo pousser biso dans 2 mois lisusu to 6 ça sur ba billet c'est ça ezaka bongo ezaka na ba artiste selon les fonctionnaires producteur. Baudi même pas ça Baudi papier Baudi même pas ça Baudi même pas ça babier aussi là nangu parce que papa ale mabaku azazo bate c'est un intellectuel biso tulanda qui est bamuto bino bolo ba le contraire naï alobaki très bien les Gaulois sont déjà dans les bons ils sont déjà dépassés la moitié de la billetterie depuis. Mais Bino a beau le contraire. Voilà, Naza question facile, Naza besoin la question on a tout na entre Bino, Naza mieux informé que papa allait. OK. BG Mara. Allez mais pourquoi ça la jet set? Ça la producteur. Mais c'est là la pose question, na pose la question papa, on a besoin d'explication, tu la pose la question simple. Soit ça la J7, soit ça la J7, mais moi ce que je sais, papa allait babakou à travers un affaire là, na privé, na J7 mais privé, mais azan obligatoire. Na bureau affaire. Na bureau affaire était mais à Ouko benga yepé a eu information ba billetterie très bien. Bon, si bon ceux qui par exemple, la question exemple, Trésor Congolais Bengio, Francis à lobby le contraire makambo papa ale mabako alobaki on dit maintenant entre trésor congolais ale babako
Trésor Congolo, il peut ne pas être bien informé que non. La question simple. Entre Trésor Congolo, aya contredire Marambo Alema Bakwa Luba, bon sur le binum na privé. Siko yo o pesa nani raison nana oluba solo nana oluba lukuta. Bon neti ngai parce que na ebi ndenge Trésor Congolo azalaka pe chocho azama na mo ndenge na e. Je vais considérer Marambo au papa Alema Bakwa Luba parce que je trouve il est trop sérieux. Aza intellectuel, Aza papa Mombo Aroko Sate, Soka Ebisinga communication par rapport mais en tout cas non na lobby te que non Aza intellectuel te non na lobby par rapport à papa Alema Bakou na lobby bien papa Alema Bakou il est calme et tout par rapport à Trésor Congo. Dans le but, notre Trésor Congo là intellectuel. Non, pour changer de débat. Dans le bien moti. Mais je n'ai pas complété l'idée. Au moins, ma papa allait à l'oubli. Ils à la vraie, ils à la faux. Mais, n'est toza boito ébaké. Depuis billetterie fongwama, tilelo, toza dans les bons. Malgré période toza bizote kamate. Izote kama bien te. Mais, boébaki, toza la kadis. Toza déjà dans les bons. Toza dans les bons te. Voilà, non. Ozomona siko batoya contre campagne. Batoya contre campagne za bango. Zelwa, tika ngana silisa na lobi toza dans les beaux pour nani parce que billetterie bande fongwama na mitsali 2 semaines mais ce que les Gaulois ont fait toza dans les bons na lobi te ke ba billet sili na tangi na ngapi ba 50 kate na lobi peut-être leki la moitié mais ngana lobi kaka ke toza dans les bons malgré to continue na période ya mois l'enterre mais ba billet ezote kama muke malemi yango tozo ya tout le temps pour se mobiliser que activer les sous bas vitesse pour évoluer tranquillement comme ça après un mois Mobutu yo selon yo to ça dans les bons selon yo zala honnête non pardon na lobi na parlement ya munene Mobutu omoni na rolobelo moko omoni so to ça la promotion mutu nyonso na produit na ye soki par exemple oteka ba napesaka exemple mo oteka bakuka na o par exemple na bien bege mara omoni na ina lobelo moko tozalaki awa tonosala promotion on comprend et toi pe siko tobi to activer nanu deuxième démon on comprend la deuxième démon nde bomati awa comprendre na deuxième démon de mathématique na première démon na salaki te ngana bande olanda bino na fenêtre depuis kala nganda olanda bino nganda olanda na ngabino depuis kala na ndenga o vendre ba billet elo esili ngana na ya vraiment na bibimisa na lungo na fenêtre eza ya nono ya nono ana balangage moko boye na biso Mobutu soza Gaulois te okozwaka maloba ya nono elo mona comprendre lelo na comprendre na poser question na moni ke na comprendre lelo moto asala na jet set soka alobi na Alema Baku alobi B biso ba Gaulois tolandi Alema Baku et comme non Mobutu non ils a pas forcément bon on a comprendre par rapport à mon autre exemple il y a Trésor Congolais na Alema Baku na pesa ke exemple wana na pesa un exemple wana non na ki mutezaki mongono te mutu mo beke si et opposait juste peut-être question et non que mutu mo ka répondre que ezangai voilà na ko considérer beaucoup plus Alema Baku que Trésor Congolais. Pourquoi? C'est pas pour rabaisser Trésor Congolais. En fait, j'ai compris ceci. Peut-être que Trésor Congolais moni ba sortie médiatique né en fait aya ka pena ba agitation na ba bordure, tu vois. Et ce qui fait de lui des fois pas trop comment je peux dire, pas trop sérieux ou encore la vérité mais est-ce que Gambaye donc trop d'embrouille en fait, sortir dans trop d'embrouille, il mélange tout. Pas trop crédible. Par rapport à Alema Baku Alema Baku aza mutu ba agitation te
aza mutu omoni tout comme nani kongola koya na alobi ne likambo eza nango mpe vrai ndenge ayeli en fait epesi na bakusi epesi bango kanda et mosusu information na ndenge ayelaki fallait pas que de ni gauche ni droite fallait ya tout droit sérieux par exemple veste cravate omoni sérieux là le roi masa journal akanisa à 20h ye siko ayeli yango ye pele le roi muzeki ndingu mais aye kopesa information moko eza vrai mpe honnête ata mabaku toka aye par exemple mosoka aye l'information moko ezotenir nango route te mtu mpe tonango mpe fausse information bato baza beaucoup plus na tendance malheureusement ya koyoka lokuta wana parce que ale mabaku d'habitude ayaka na bagauche droite te mais c'est pas pour autant que nani trésor congolais non trésor congolais pas aza ne crédible oui mais façon na ye et ba sortie médiatique na ye peut-être il faut à travailler yango en fait elle va aussi la part des choses sur elle peut cette information à mélanger à tête voilà la gauche droite à critiquer ah non c'est plus pour d'ailleurs par rapport à poste que faisait le kuta ils ont pas analysé te nga comprendre dans contexte wana Esther nga le bakio asa mayele tout mayele te non nga contexte nga na bolongo na le côté ya ba net agitation nga na poser la question Mobutu lisa bagolo à trésor qu'on le pas crédible c'est juste il doit travailler manière ba sortie médiatique omoni côté zokende lisa bagolo mambalo ba régler ses comptes c'était pas ça ma question exactement non je pense que ça n'a rien à voir, on a réglé ses comptes. Non. Question na ezalaki na alema baku na trésor congolo bondima na ngai na bondima ba mi balé ata trésor congolo bondima c'est juste que a repès a retira na doute peut-être façon ya sortie médiatique ne même en bolo ba so abi dans les avres bondima. Il doit juste travailler, il va rester la part des choses, il va pour les aides sérieux, et puis il va à la fin de l'extérieur. Mutabenga biso batentama lelo mi crédible pardon ah ya no pozo ke na makambuye pelelede oke nango makambo tika c'est trésor Congo nalinga intervenir moi moke na par rapport à la question botuni entre trésor congolo na Alema Bankou. Pourquoi Bisso Tozolo Baké, Alema Bankou, a plus crédible que Trésor Congolo? Parce que l'homme Moko Futo Yeba, que Alema Bankou a coproducteur dans Makambo et Salama. Toko Sana, on était en Yazo Bimazo Loba, Yeboeba, Yepa Chembongo Naye. Aza coproducteur, papa. Oui. Combien on va pour Loba? Aza papa, la fiche on a monnaie Alema Bankou. Boye bien modèle. Là ça sera pas prêt. Oui, le loka sika au bébé. Papa, makam na oyo bisabine eza ya solo, eza bon. Papa la biso PM. Papa Pim, c'est pas ça la question. La question, en fait, si tu la comprends pas, Mobutu a lobby pour lui. Amiral Dala, coproducteur T. Parce que Trésor Congolo, sur Abimi, Aza chargé ce qui a marketing sur la communication. Maloba, Eza Yafere, Mounoko, Eza Trésor Congo. Ça veut dire que ma Trésor Congo, Loba, Toronzima, c'est juste à travailler ma sortie médiatique, mais c'est tout. Oh, coproducteur, ça n'a rien à voir par rapport à la question Mobutu, si je comprends bien. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oh, hier, on va passer à la coproducteur, non? À la base, mais je m'apporte aussi cette idée. À la base, du fait que déjà, dans qu'est-ce qu'on a contexte, il y a PIM, du fait déjà que déjà, Alema Bakou, soit disant un coproducteur, à la base, il faut pas à charger quand même, il y a communication là-bas, il y a Moutarolobé là-bas. Dans un premier temps, il faut charger de communication, il y a une équipe à production. Par contre, le trésor comme le ferait pour le bateau Rondima, parce que Malobézé est fait le monoposé, parce que ça chargé entre guillemets officiel. Voilà. Esther, comme il se compresse, parce que Trésor Congolo, Maloba ya vere, parce que Aza officiel. Mais Alema Bakou, Aza officiel, à travers un jet set. Oui, Aza officiel à travers jet set, mais Aza, je peux dire. Aza proche artiste. Non, si ça s'appelle une idée, Aza lokola, alors lokola Berado. Non. Entre guillemets, je pèse mes mots, à cause de entre guillemets, partenaire. Moni,
azo travailler en partenariat na soit équipe à production, soit na fait régulier, na FG production par exemple. On peut sous-attendre comme ça.